pièce faite à la main ici au Congo. Donc, on a beaucoup de moi, on a vu papa griffe, tout ça, on a croco, tout ça, on a python, tout ça, on a lézard, tout ça, on a cuir lisse. Donc, au tchemo milito il est là, tu as nyoka, place les sous-moruta, au tchemo milito il est là, ça les caprice, il y a une année, chaussure et zagaga. Andimi pendant une année au tchépé rondo, chaussure et zagaga. Au bout de mois, on a tangi primaire, tia vide chic, chaussure et zagaga. Donc, le père de l'art n'a binoté pas mindele pas chinois parce que bangomo bazar européen a peu bazo côté ça on a légal mais sur l'ungo tout fraîche il y a qu'à la 7e rue na place commerciale non juste en face il y a clinique Bondeko numéro yangwana 081 90 70 290 081 90 70 290 donc soko bengi ozwanga moko olata bien donc aux anniversaire aux na fête ceux qui pour nous payer sa cadeau ou bien activité nyonso oyo kokozala nango donc bapièce ezosalama awa et puis na bacuir ya solo bakroko ya solo nayebi te soki bokozwa déjà moi baimage wana bokomona papa griffe a été reçu par deux ministres ministre ya sécurité non vice-ministre ya intérieur Ndeko Basile donc wana ngai na ye et puis na ministre ya industrie donc papa na biso Marcel Ilunga na son excellence Ndeko Basile bango de excellence na pesi bango mbote ya trop na souci oyo bazali nango pour que population congolaise alata ba chaussure na prix bien wana ezalaki au cours d'un entretien wapepa na bureau ya ministre industrie donc j'étais accompagné voilà ministre abeti bomo na lokoni à gauche wana donc abeti alobi mais bon ele kutu bo on a la tite donc merci son excellence papa na biso Ilunga na soutien ndenge tosolaki kaka na ndeko na biso Basile excellence merci nde tosolaki population so zela kaka boulot pour boulot au salama na ko encadrer ba jeunes enfants de la rue enfants des œuvres donc batu nyonso jeune nyonso oyo akoki kolinga ayekola boulot donc je suis dispo ya kolakisa bango mais sauf que ba matériel ezali te voilà pourquoi tosalaki réunion na son excellence Ndeko Basile nde amonaki non il faut amema ngai na ministère industrie donc napesi bino merci à trop na souci ya jeunesse congolaise oyo boza nango mboka esengaa nde bakonza boye ndenge papa na biso Adolphe Muzitu Mfumupa ntango azalaki premier ministre donc lelo aza premier ministre honoraire ntango azalaki na primature donc nayebaka ezalaki na jour moko lundi moko atika badéputé atika baambassadeur atika bato ya banque mondiale apesi nga 2 heures du temps pour que tosolola na ye parce que azalaka na souci ya population voilà pourquoi malgré azali sous na poste wana te tolobi te ka kozonga lisusu te bia koleka lisusu wana te mais pour l'instant aza na te mais tozocontinue kaka na idéologie na bakara boyi toujours mais lokola bozwi déjà idée tolingaki tosolola mwa mokie na victoire eleison mais tokosolola na lindanda parti ya santa ye oyo aza na extrême droite na nga ye aza na groupe na ye la lutte continue hein? Oui, la lutte continue. La lutte continue donc ezali kombo oyo kestera bandai koloba kote oyo toza na batoiture na bafredi étoile badikano na grand guitariste Arma Buka pe aza na mopanzi en tant que grand journaliste donc bango baza na Victoria Eleison Dream Team Dream Band ou bien Victoria Eleison nyonso pete de King Kester Mini pour nous mosusu pe Nouveau Testament non. Victoria Eleison Dream Team Dream Band de King Kester Emene Aluta continue ça va sikoyo tokoyeba banani bazwaki encadrement très bien pa ya King Kester Emene na sionaki Arma Buka ceux qui Arma Buka koloba quelque chose Arma Buka félicitations na idée ozalaki nango ya kosangisa bana nyonso ya King Kester Emene pour que 4 ans ezala kitoko malgré simbaki penza te Arma Buka koloba nini non c'est dit que ngai nani parmi bateau yo na comprenant déjà avant que King Kester Emene a une mystique un homme à part et ce n'était pas n'importe quel artiste. Voilà. À ça la art pour le simple plaisir de le faire. Papa Griffe, je suis ministre, je peux être ministre, voilà. Je peux bien me défendre. Si je parle de King Kester Emene, c'est parce que je trouvais qu'il y a de la valeur dans un artiste comme celui-là et qu'il était question pour topper ça partout. La génération OIE, tout comme sa mémoire à King partout comme on a eu au Tangama. Mais tu n'as pas pu rassembler tous les artistes. Là, il faut qu'on se le dise. L'idée, c'est de
L'idée était bonne, mais tu n'as pas pu. Ezalaki que tout me kakotala. Yo bongo tolo bango artiste ba kufana bango, mais ya question ozomona ke molimo na ye ezali. Alors nga la lingaki ba pas comprendre tu as interprété ba différentes fractions. Mais qu'est-ce qui manque pour rassembler tout le monde? Pour le bureau, je m'adresse à vous. Le vrai problème ezalaki na niveau ya dissidence ya Victoria. Parce que Victoria, moi quand je suis vers Victoria Leison, Dream Band, namoni Maître Skanta, namoni Joe Mampia, namoni Mamale, namoni Batino surtout, l'idée était acceptable. Mais Denkana lobaki na kati yote. Denkana nazaki na ana plateau abi mutazo boma Victoria, mutaboyi bat basangana, ezayo na masananga nani Maître Skanta. Non, c'est faux. C'est faux. C'est du mensonge. D'abord, dimanche prochain, on a fait ça. Je veux vraiment le retenir. Alors, on a besoin de beaucoup de. Moi, je fais ma discussion qui est au plus haut niveau. Politique. Moi, je passais la télévision pour parler de King et à King. Je ne veux pas descendre trop bas. Trop bas, c'est-à-dire par rapport à ce qu'a dit Denkana. Vous allez prendre ça comme vous voulez. Non, mais je suis en train de relier tout simplement ce qu'il avait dit. Moi, j'avais une idée. Non, mais en c'est une discussion constructive. Voilà. Parce que moi, j'ai besoin que tout le monde soit ensemble. La première démarche, tout en louant Moussala et Amoutunion, ça veut dire pour la pérennisation mémoire qui est terminée. Merci. Chacun dans son coin. Nous allons revenir. Dans Kenda qui fait, je vis la première personne que j'ai appelée, c'était Dekan. Je l'ai appelé, viens voilà. Il y avait une agence qui avait accepté de piloter pour qu'ils aient l'événement. Mais le problème c'est que, dans le fond, eux, ils n'étaient pas prêts à Obeta. Mais pour votre information, moi j'étais avec Dr Denkana au village artistique. Il me dira, Papa, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre pour réunir tout le monde, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qui est mal Arma vient de dire de n'importe quoi à la télévision, c'est pour cette raison. Moi aussi, je ne peux pas accepter. Nous allons revenir. Nous le disons. Bon, t'as qu'un appel. Ok, d'accord. Voilà. En fait, premier. La famille. Parce que Bamoninga n'a sali démarche ma casse de telle sorte que Victor et Leison Indimaki. Parti à Santa Andimi. Bango, Baboy, Bamopetana, Victoria. Parce que pour nayo banane ba beta bien pour nayo banane bena ba beta bien pour les journalistes pour nayo sentiment au salaté je voudrais dire pour nayo tous en a parti à Santa tous en a Victor et Leison tous a pena o Denkana zo kumbela banani penda ba zwa penda musique ya Kester bandelia wa quelqu'un Kester menea azaki si chacun peut dans le forme apporter quelque chose tout ça ngolo kola tous en a donc concours bandani penda ba ko défendre pasteur Doulos Armazo Kokati merci à toi Armazo Sonelo population balanda biso na betsa bien bango concert na 7e rue ba obamati ba beti ba obamati ba beti ba obamati ba beti to ba bandani ba il ko sala bien na ebité kanzenze banani ba banda siko ndule dikando ba yembi dikando ba obabeti dikando est-ce que vous après na dikando Kobota to kobota mpasi pe bisengo mabilanga na bomengo balemba bi ya nga chao guitare toke papa Gige Claude Tripé Kombe de tous les temps de temps à autre yang nzuba samaton na kati ya lada Kobota to kobota mpasi mpe bisengo mabilanga na bomengo balemba bisengo evala na mawa bampangi mboye bakao ndikando mwana kini ya mosika kuna ozali ngaya nazali pe nkobanzao mabanzo manga maso epai mayo pongina zuwa te nasala ndenge nini po totunana nazuwa tapalanga wampiri kando nakomise kotunatuna baninga nzoto ekoti ndembe
merci à Santa Boulé ezali Eh, musicien Santa- oye na ye Ouais, ouais. ye azalaka ekikoka boye Non, bon, ye aza mingi na baplace idiot ya mouvement. Aza mingi na baplace Donc, idiot ozoyemba ya yo bato. moko. Nga moko. fala koya mpe na bamusicien na yo me Te félicitation bon Laurent Ndoul eza lelo na poka na Apocalypse 22. Yango moni esengai batikala pone hero déjà nazwi bengazi baosala balance. ça va merci à toi to répandre eloko Problème à ya quelques été. personnes Ah oui, mais yo oui, moko oui. déjà c'est bon même dikando toyoka sikoyo Victor Eleison S'il vous plaît. ah comme ça s'il vous plaît Papa Griffe. Non, non, ça s'il vous plaît. Ouais. Papa No ba Griffe. tozoyoka S'il vous plaît. Si on appelle s'il vous plaît, na cadre. Tosolo liango a bien olobi ke wana eza Victoria te. Oyo nde eza Victoria. bo prouver S'il vous yango plaît. Eloko moko na nga na loba. Ah. Ya muke. En tant que professeur, assistant, professeur assistant à l'université à Sorbonne. Si on bandit en concurrence, mais il y a le bien ou bien que Tito bandit émission. yo ozokota boye ke na bafere Non, le problème eza ya koloba trop eza affaire ndenge ngo banda concurrence. Non, non ils sont même pas na besoin de non concurrence. le problème n'est pas à ce niveau là C'est ça. le problème ezali toza kohonorer Ouais. King Kester Emenea Mais les lotés. yo za mais boye baomona na pale osengi la Biso peine toye na baolobisa yo oza grand chanteur na Biso mopanzi la pete po et comme concurrence. Concurrence biso to na pas. olobi nini Ye aza idole. seconde toza na télévision tozolekisa r yo olobi nini eza nini Eza mambo ya indusa. voilà Moi ça m'a toi ma chance. voilà Dani Vraiment, sanitaire. voilà babwakeli ye ballon yo lo olakisa mwa dada voilà C'est mon dada. omoni artiste Marketing. kamse kawala le nécessaire na Luanda. Kobota to kobota mpasi pe bisengo bamilongo na bomengo balemba bisengo baevala na mawa bampangi boyebaka e dikando mwana kini yo mosika kuna ozali ngai awa nazali se kobanza yo mabanzo manga maso epai na yo papa pongi nazuwa te nasala ndenge nini po totunana nazuwa tamfalanga wapi dikando nakomi se kotunatuna baninga papa zoto ekotinkele Papa Griff, mwana makambo. pesaka lozako na baye basalisa yo lingomba ya bafarisien yo kolanda bakanaka yo merci à toi moi je pense que kokokufaki kutu merci à trop dit Freeman autrement dit Freddy félicitations na bana o Kester Atika moi je pense que vous avez quand même compris que ba talent ezali awa ya kosakana te mais eloko moko na ngai na senga bino ntango yo azoyemba moto azongisa réponse aya te ntango yo azoyemba moto azongisa réponse aya te même dikando bango te même dikando toyoka sikoyo gu wana parti avec parti parti avec parti PDG Richard Koulambe. Maître Antanas. kobota to kobota mpasi mpe bisengo mabilanga na bomengo balemba bisengo baevala na mawa bampangi boyebaka o ndikano mwana kini ya mosika kuna ozali ayawa nazali mpe pardon parti yo récupéré babord tu yo moko nga alingaki partition Moulgane, eza napesi lide apres tosali kere place kere ezalaka yo pesi ligue yebali oui Voilà. oui wana mundubile Donc, question-réponse. kobota to kobota mpasi mpe bisengo mabilongo na bomengo balemba bisengo baevala na mawa bampangi boyebaka ye ndikando mwana kini ya mosika kuna ozali ayawa nazali mpe nkobanza o
mabanza manga masaye mpai mayo mpongi nazwa te nasala ndenge nini po totunana nazwa tafalanga wapi likando nakomi se kotunatuna baninga papa zote kotikele pesakalosakola baye basalisa yo linoba polise kolanda batalaka yo monkolongo bakufaki kutumbaki makio elongoli ya pili basengi bolimbisi ye mao kawala ye osombi ye nkombo mbakani yo bakumisi mpe weye babimbi pamba akolemba maloba na bango mangongo eleka mingi ye oh diengo nzuba samatone nono kiswei bacho gilen dongala kamse kawala le nécessaire na lwanda ye gani wayama rythmique ikando mwana kini papa e talaka solo monzoto na ngai lisangbe butu na moi bateraka ye ma belle petite yeye o docteur ilere o mawa yeye o Jean de Pierre o ayo makanisi maso mayo bomemwe boyaka kutu kosungamela ngai yeye o murankoze o mawa o yeye o ayo nakozonga na france die nakozonga kotala soki osungi bayeba biso yeyeo muraka mpe mawa yeyeo lenga nteni yako nalela ye nakozonga na londres nakozonga na bundechidie nakozonga kotala soki osungi bayeba biso yeyeo muraka mpe mawa yeyeo kinga mene yao nalela ye ikando mwana kini papa e talaka solo monzoto na ngai lisangwe motu na moi bateraka ye mabe petit makanisi maso mayo bamemwebo yata kutuka sunga mela ngai Merci à trop, merci à trop. Oh ma petite oyaka zonga oyaka Merci à trop. Non, pas de commentaires, Batouba CP, mais nous y reviendrons quelque part. Maman Clémentine, bonjour. Bonjour, papa. Bonne santé. Ah, ça fait bien. Tu connais, c'est plus que vraiment. Naïbité so bayo bazo le kama so bayo kani hein. Non mais ce bayo kani te babo il semble te pour baza un problème te. Oui, tu connais, c'est plus makasi. Ndé na vanda na banaka ko sambela. Panga jamu dalu sambo hein. Vraiment na sa vraiment bayo kana. Pa, mbele azaki moto alingaki batu. Pe azaki moto ya batu. Pourquoi bango bayo kana kutu bala ngwa balobi. Yebisa bango lelo bayo kana. Yebisa be Victor monsieur Etikali que dimanche prochain. Bayawa. Awa baza en équipe na bango nde bazali, koto baza en équipe na bango nde bazali, wana pe bazala to banani vraie Victoria. Ba vrai petit à question. Siko yo siko telema
bamona aussi bona forme papa na biso Adolphe Muzitu son excellence Luzolo Bambi papa na biso Cardozo Mwamba wake na voilà Cardozo Mwamba wake na le procureur Pungwe na Gombe procureur Jacques Meli na commune Alimete donc na pesi chef de poule na commune Alimete Mbo Théâtre pourquoi pas Major Lebia na pesi Mbo Théâtre colonel Carl Louis Mbo Théâtre Kinzumba pourquoi pas colonel Mama Clémentine yaka yo présenter notre forme na yo yes qu'on a la légion na maramba olata yo mo anniversaire nous au ça 70 ans le 27 juillet 40 le 27 juillet il y a année oyo ozoko ça 70 la caméra muta forma mère maluyo azoko ça 70 ans le 27 juillet tozo senga ministre na biso ya culture nationale aussi provinciale maman na biso Astrid Madia pourquoi pas vient Nabiso Lita en tout cas bossala quelque chose na bossa na pété papa Nabiso Christian Omari na PCMO théâtre fonds de promotion culturelle pourquoi pas maman Nabiso il y a promotion il y a fonds de promotion culturelle Nadine Lunga Nana Lunga na PCMO théâtre maman Clémentine Sigo Arche pas mon appeler Arche voilà maman Clémentine a tourné le Gambasuga na 70 ans oti comme ma forme est-ce que papa m'a Akuka na yo ko kufa na ho. Merci à toi maman Clémentine. Zoro Japon. Bonjour. Bonjour super leader. Ça va? Ça va bien leader. Santé calme. Santé plantaire normal qui to bien na molanza. Message ni yo pesa. Message na ngeza na c'est pena na Victoria quoi. Bana pena question ou fatika na idéologie. Chanson ya dikano na pena ça na plaisir na yuka place papa Adolphe Mozito azali veditri ba c'est pena la chanson na message na ezaka ka compétition ya forme auto ça na King 24 tous les guerriers bakara boule ba ça peut rien ça tout monde na jeudi na King 24 to présenter ba forme et ça que to kima to beta ba griffe to na to l'arsenal démonstration ka oza commune boza commune bosani défense à commune na bino beta arch batala na pesi PDG Pius Mwabilumba Mbo Théâtre na pesi excellence Luzolo Bambi excellence Ndeko Basile excellence Jacques Lunga donc papa na biso Ndeko Basile nous vous attendons ba projet na yo nous on a besoin de sa boulot nous sommes très contents donc papa na biso excellence Luzolo Bambi donc ba ministre pe ba légué belé na pesi bino Mbo Théâtre arche et ça biso bien ouais ka kula na pesa mbote na ngai na pe na majo india le munene na kati ya Paris Véditri Ndangi na peso mot de place aux alliés vena mazule mamatadia merci à toi arche pasteur Doulos na maman la pesi bino nyosu Mbo Théâtre pourquoi pas Gogo Mopao honorable Bobo Bonieme des grands Semopa Dikando information ni yo pesa sigo ouais vraiment merci na papa Griff na Onyoso et l'équipe pourquoi pas merci na bino bana kini ndenge bolanda Victor Eleson des rois qui questeur et mener les 8 mars fête de la femme tokuta na bango na Kasangulu planète Badiata VIP na bengi sibino bana Kasangulu bana ba Kongo bana kini tokuta na wana les 9 totuki bango te mala mo wa PDG Mayalos mo ngafula donc na sengi sikona bana motiki les centres de film boyebi ndenge zala fisto golo bino tout bosangana banya wa rouge tokuta na wana staff eza moko le 8 mars na Kasangulu le 9 toza bongo na kati ya Mayalos pona ngadika na pesa mbote na ngepa na bino na bani na www.kibe.com international chef Jeff pourquoi pas des collection Israël Sambo en direct de Luanda merci à vous qui presque à la fin de merci beaucoup papa Griff na habité yo zamuto boire trop donc ça le monsieur le moko ya yo boire identité et le comment
une minute oyo totikali nango toza na besoin yo mpona chanson moko oyo ekokalese ye pa mpona parti moko oyo ekokalese yo comme ça toyoka ndenge nini boyemba nana banda okalese moninga mwa club wana bata kese Victoria nazangi mbongo bazangisinga motema ya mami kabengele nzila velele noko akomi mokanda asengi nanga nasombela ye mbwa nasombi mwana tindi asepeli mingi peti noko akotiza mbaye kanga mbwa ngazelemele kanga me kanga mbwa ngazelemele kanga me maladi soke utaki wape bampangi nako abandi kobela nako akomelinga nakende na mboka ayebisanga verite ya mboka na biso saba mpe na mai biso bepelo kolao nanakini nazalaki kobanga mokolo nini nakokoma na mboka mwashi mosibe kutela mwana verite milonga nkwango ngai nayebi yango te naidivala nazali na kati ya mbasi mawadro okuna na bea nazalaki kobanga mokolo nini nakokoma na mboka mbashi mosibe kutela mwana verite milonga kwango ngai nayebi yango te ngala kangisaki yo kokalese abisina bakimibaka papalope abiyelanga tana ndoto lisolo ya mbongo tosolola motema ekita nayokise na nsambo ozwelinga kupere yebisanga realite mpona yeba o soki nakoki kotiokaka motema yebisanga kala soki tokovanda te o tala lelo kosinga na bolingo na yo tikala na papa grife foyer de la sape savant de la sa depuis 95